Bonjour à tous et à toutes les abonnés de Tindika Tindika Balobi Touro Katia Voka na Katia Tindika Tindika Boya et Belebo s'abonner avec Katia Voka Babi, votre humble servante Amarou dans la bino. Olingaka musique, olingaka politique, olingaka foot, olingaka social, socio-culturel. Boya et Belé na Katia Tindika Tindika Yasika yango makambu ya bia Babi Tindika nde ya liboso. Et là quand les arnaques musika teka rouge on mona bakoma s'abonner bo s'abonner mensuellement. Pobozwa Katia Voka Amarou na no politique na obeta c'était la politique boya ebele yasika to mona ni ciao on a biso to lo bato le loto koloba c'est Junior Bellamy de Konabino Junior Bellamy moko ya ranger ya parlementaire debout 10e oui na cellule ya Mombele tozo lobela likambo oyo information actuelle oyo eza lelo na moto ndeko Madidi Martin oyo soki toyebaka te soki boza ba Congolais to boza ba Congolais te yo outi États-Unis kuno yebisi biso na États-Unis outi kuna na États-Unis yebisi biso que non chef de l'État en tout cas na pardonné ye ngai naza chrétien mais ozonga na kati ya mboka oke ko mema biso na suka na buzoba oyo biso tozo comprendre te qu'est-ce qui se passe nande kona yo Madidi mais na bokomi isolé Moïse Katumbi a rejeté yo Moïse Katumbi a rejeté yo Jean-Pierre Bemba a rejeté yo otikali isolé la muka et komi ko kende na fin au moni tito yebisaki bino politique eza bilanga te bino bokanisaki politique eza bilanga te soko yebi politique te zongela bakamundele na yo bandaki kotumba tango utaki na bamboka oyo toyebi wana tango kota na Congo zongela kamundele conférence nationale na Congo kozongaka lisusu te yango esali bino ba politicien na Congo bosalelaka Faci Beton chef de l'état likita toyebi bino ba mécanisme na bino biso ba combattant biso ba range toza derrière bino lelo yo zolo ba président violer constitution tokotinda yo na article 150 ya constitution alinéa D 150 tanga article 150 tanga article 158 soki président a violé constitution yaka koleka na média tangela biso article wana mibale na moi makasi liboso ya télévision ola kisabiso et sika wapi chef de l'état a violé constitution ndeko Madidi tika ko énervé biso ba combattant parce que yo tangu toke na élection yo katani na élection olobi ke yo no gagner élection olobi na biso okokende na cour constitutionnelle parce que cour constitutionnelle wana eza cour constitutionnelle ya Joseph Kabila mais lelo yo changer langage ok ko rejoindre maintenant FCC faut qu'on met contre le Congo au moni carte bozo beta boyebi politique te boza ba petit joueur Faci Beton chef de l'état abimeli bino grand politicien likopa bosala na Genève simba te bozo continuer kosala likopa mais likopa wana yeba ke tokopanza yango parce que biso toza wana lisu likolo ya lisu biso ba combattant boati muke bar muke politique munene toza wana soko lobi a okutani na biso ba combattant soko lobi be okutani na biso ba combattant soki botiki chef de l'état calme tranquille biso be tokotika bino tranquille mais lokola bino boza toujours kotake mokonza mboka biso be toza sima na bino yo lelo coup constitutionnel oyo lobi mokonza mboka violé yo senga te ke coup constitutionnel akabile kende lelo coup constitutionnel oyo ndeko Kabila oyo tozoyoka Kabila azosolola na Lambert Mende na ba tweet na ba message ke botika ba juge ya coup constitutionnel wana baza ba pro FCC biso to lobby justice ya mboka ekozala justice ya parti politique te coup constitutionnel eza indépendant cour de cassation eza indépendant toza na ba juge ya république ya parti politique te toza na ba juge ba magistrat ya mboka botika politique na bino wana obozo ya nango tokobeta sete siriyo Madidi botika motema kibondoki motema ya haine koyina wana motema wana kopesa ka bino pouvoir te na kata mboka boyeba yango bokozwaka pouvoir te na motema na bino ya mabe wana boza na motema mabe bemba rappelaki yo tango bosala meeting na njili ke totika liti wana oyo ya haine ya motema mabe ya pesa machete to boma baluba ce sont des Congolais bangala ce sont des Congolais ba Congo ce sont des Congolais ba yaka ce sont des Congolais botika politique ya division soki oza na ba propos discours ya kosala te pona mboka vana na ndaku na yo eza te ke soko olale olamuki fosa la déclaration kaka na TV na ba radio batu bayoka yo tala lelo yo ofute
papa na nga madidi ofute obeti libanda obeti à côté bale na yo esimbi te likopa ya Genève oza petit politicien. Pourquoi tokoloba oza petit politicien? Parce que biso na Genève tolobaki yango il fallait reconnaître IDPS grandeur ya IDPS bino bo tali grandeur ya IDPS te munene oyo IDPS litu oyo IDPS asali na mboka o bo abandonner IDPS pona kokende na madidi lelo Jean-Pierre Bemba yo Bemba Saolone yo lelo Adolphe Muzit Matungulu yo lelo oyo nani ndeko na biso Moïse Katumbi papa na biso oyo to respectaka tozopesa ba respect parce que ye alobaka kosala l'opposition républicaine. Opposition républicaine lui kolobani yo madidi yaka kocha Pierre na yo na république yako contribuer intelligence na yo na kati ya moko tira kosala l'opposition ya haine ya mutema mabe papa chef de l'état akomi mokonza mboka lelo mokonza mboka tanga zui pouvoir président kangi bakasho aboyi ba exilé politique libanda ya moko alakisi bonne foi boya wana bokabola bapesa bino ba poste bo travailler bolingi te politique ya haine ya kindoki ya motema mabe ya motema likunu ya moto so telemel soko oza vrai congolais zala derrière chef de l'état lelo yozo senga biso ke non ba destituer mokonza mboka soki mokonza mboka longwe oyebi muta kozwa pouvoir Alexis Tamwe Mwamba eloko oyo danger oyo bino bozo luka na kati ya république soki lelo Tshisekedi akei oyo congolais nyos azan espoir Alexis Tamwe Mwamba zui pouvoir soki Alexis Tamwe Mwamba zui pouvoir na 2023 toyebi kati ndeko Kabila Joseph atiki kinakati azongi na cité de Loya tozongi à la case de départ tozongi ne bande ya makambu eloko oyo yo madidi ozoluka yangwana mbongo oyo ya FCC bozolia faut qu'on met contre le Congo soki kobima yo na mungongo papa ebima yo na mungongo mais biso ba congolais toboyi makambo ya buzoba bozoyela biso ba combattant tolobaka na bino politique munene bar muke boîte muke toza éveillé na likopa oyo bino bosali boza bétranger bokoti na mboka oyo toyambi bino identification ba congolais bokosuka identification ba congolais tokoyeba qui est congolais qui n'est pas congolais soko za congolais ya lukuta ya douteuse wana tokopesa yo nationalité congolais mais nationalité d'origine na yo ekozala tokokomango na kwa ya carte d'identité oza congolais mais d'origine rwandais oza congolais d'origine burundais toko identifier bino Gilbert Kakonde ministre de l'Intérieur son excellence avec beaucoup de respect papa Sala Moussala identifier biso toyeba qui est congolais qui ne l'est pas parce que tolemi batu moko baya awa na mboka na biso papa na ye toyeba te ba identité na bango toyeba te ndeko ya Zaria Surubeo toyeba identité na yete na université na Lubumbashi abimisa des diplômes na bamoka différent tato abotami na wana tato abotami na minemo position na bango yebanaka te biso tolobi biso tozana bino sima suka na suka de Fati Beton identification na 2021 tokokende ti 2025 bokotoka tozana bino bokotoka ti bokolemba bokotika politique okozongela hotel na yo Kabila au pouvoir hotel na yo wana ekangamaki lelo okofélicité chef de l'état Félix Tshisekedi Tshilombo tanga koti na pouvoir afongola li hotel wana lelo hotel na yo ekomi kokotela yo mongo mutema wana ya mabe mutema ya nazoloba en wana botika yango nandeko na yo Adolphe Muzito bozotambolaka na ye toyoka papa wana Adolphe Muzito ayebisi biso na niveau ya TV5 ke tokosala ba action po ben verser baya na Congo te mais biso toyebisi bino ben verser bakomi koya na Congo a désordre ben verser bakomi kotonda na Congo pe tokosala tout prix ke ben verser bakota na Congo congolais nyonso so musala soki congolais zui musala si mabiso IDPS tovani na kimia totiki tolongwe kosala ba déclaration na ba média mais lokola congolais nanu azui nanu bomengo ya Congo te tokolemba te tokotoka toza derrière bino bayini ya Congo bato bazosala likopa ya mabe kolakisaka ba congolais ke non biso nde tolingi Congo koleka Tshisekedi bokosi boke ko trahir président de la République na Genève bosali trahison bo trahira ki Tshisekedi pas personnalité bo trahira ki IDPS na intégralité bo trahir IDPS bo lobi ke te IDPS un petit eza parti ya muke eza parti ya ba valeur te bo yebi eloko oyo IDPS asali na kati ya moka oyo te biso IDPS toko créer ba milice na kati ya Congo te parce que
tobundana tata Mobutu Sese Seko na kati ya moka oyo batata na biso bakufa jamais totikala kosima minduki biso baba jeune jeunesse tobundisi Musée le Père Laurent Désiré tobundisi Joseph Kabila lelo komi sénateur à vie avant ni na kingakati ex-président biso ne tosali ke lelo babenga ex-président biso oyo bokoloba kete tozalaki na milice te lelo IDPS au pouvoir tokende kosala milice bokotoka boyeba yango na bino bato bozosala ba massacre na niveau ya est na kopesa bino message boyeba ke force ya Africom oyo Mike Pompeo secrétaire d'état américain annoncé yango na niveau ya Soudan ezoya na Congo biso tozana bino lisu lukolo ya lisu soki bosali erreur toko sokola bino tous les politiciens toko sala ba politiciens ya sika parce que mon konzamboka loba yango na top Congo avant son pouvoir toko sala tout prix to nettoyer classe politique congolais to créer ba nouveaux politiciens to boy politique ya ba professeur d'université boza ba professeur d'université bo piller que ça l'état bo botoli mapangu ya ba bozwi ba mongo tala lelo makambo ezo le Canada central détournement plus de 43 milliards de dollars américains oyo bozo yiba bozo kosa biso non totika 1 milliard na trésor public mais botiki 1 milliard bo détourner 43 milliards bo suki na suki wana abuo merci beaucoup. En tout cas, merci. Merci, monsieur le journaliste. Na sepeli parce que tout me kako partager les solo mo kamuke. Na sepeli to partager moi les solo mo kamuke. Na lingina me kanano ko solo la muke na moi likambo etali ndeko Martin Fayulu. Parce que batu baso comprendre te. Dès le départ, Martin Fayulu azalaki pemene na biso. Ngana lingaka ko expliquer batu ba comprendre que Fayulu azalaki position ni ti lelo ba komi ko benga ye opposant. Et puis nani ba ko benga opposant dans ce pays. Mais eloko ana batu baso comprendre te. Martin Fayulu c'est mon vieux. Muke mutabandu. Muke ka saeve. Yina mpangi na mundu. Mais kotala pena bonde ko nanga nazo seka. Fati aza mwana mboka. To vanda na Martin Fayulu. To kenda na triomphal. To vanda base. Fayulu alobi Fati. Tozo soutenir yo. Yonde mkonza mboko za na poa. Yonde mutoza na base ya munene. Lokola papa tiki biso na morali moko. Yoko za la président ya mboka. Mon frère. To yokani. Mais tangu to komi na action. To kena Genève. Tala mutema ya Inde. Mutema ya mabe. Ya Martin Fayulu. Yangona yebisaka batu. To sala ka politique ya motema te. Eloko ana ba politicien nyonso balandanga bien. Oza lozana États-Unis, oza na Belgique, oza na Congo ba politicien nyonso. Na ba yaka wana pona ko yiba mbongo me ba yebi politique te. To longwa na politique ya Inde, ya motema. To sala politique ya motu. Et puis na lingina expliquer quelques ba politiciens. Martin Fayulu, politique ezali niveau ya betilité. Oyo pensaka wana. Et l'autre est bon, mon frère, monsieur journaliste. Imagine toi, Mouninga Fati, Bakena Genève, Babeti Karti, Bazuba Kiss, Yamakas, Babo Mam Konzamboka, mais Dieu est grand. Ngana Yebisa Kabatu, chef de l'état de Ngazawana, mon frère à part Nzambe, Namokil, moi, Mobala Ndenga Bimi, président Yamboko, à part Nzambe, Moutamokila Kobo Mayazati, Simba Datalelo, Fayulu Bazuba Kiss, Yamakas. Mais Nzamba la kate. Talamaka Mzamba sala. Aujourd'hui Fati, chef de l'État. Yango mona ka terme moko balobaka o lingi ba sala yote. Ko sala ngomu ningate. Na lingi na expliquer Martin Fayulu. Fayulu yo lobaka kuru wana ezali ya Kabila. Bazizi wana baza ya Kabila. Mais lelo Fati a changé. Batouana nyonso tout équipe wana ekei ton nommé Moussous Fayulu telemi lobby chef de l'État a violé la constitution. Nalingna tal so belema. Martin Fayulu, si réellement tu es un Congolais, ngana mutabandundu. Muke mpangi na ngia bandundu. Tindela nga message ata même na WhatsApp nanga. Martin Fayulu muke mpangi na nge. Mugezo kusonga nge kima moshi.
kana intima mbi na ngeme bika yo fe ngeta fwa sambu Congo yo ke mboka yi bankaka na betu bo bikisaka betu nyonso betu vanda union nge Martin Fayulu bika tribalisme samna kimpidini Fayulu bika tribalisme parce que Fatia ke mwana bwala tolongwe ne tape wana lelo Martin Fayulu obimana TV o expliquer batu que non Fati a violé la constitution mais au bon sens que fait au pesaka Fati placebo baso manipuler mais lelo Fati tango komi ko travailler azo kanga azo bloquer azo nommer Fayulu yo komi au président a violé la constitution Fayulu na moni vie limbisanga muke pardon à sengyo pardon mais j'ai compris aux ana trouble mental pour ce qui Congo comprendre parce que moi je connais monsieur Muzito mboka ne zaka zamba yaya na ya liboso François je suis de Kikwit muke mutabandu 100% tata na munu Jean-Pierre directeur na Masimanimba batu ya bomeza ba Masimanimba bomeza ba mpila muko expliquer Muzito nge vanda professeur na munu na GN na Masimanimba bubu ngeme kuiza na Kinshasa bino bokoma ba Kinois bokomi ko lobela chef de l'état asa congolais te et puis boyebe loko boso créer na lingina bete la bino histoire ya muke aujourd'hui Mobutu azawapi na mabena ye azawapi Fayulu yebaka batu babanda mboko babundi pona lita mboko Fayulu ata mwa sola sans franc mboko bali angote mais soko zo sakana na UDPS na kolobela UDPS te soko sakana Congo mobimba toza wana pona ko frapper yo yeba ba congolais déjà ba komi olandela yo parce que ngamu tunazolo bao je ne suis pas nul de l'UDPS ni combattant mais n'a expliqué en tant que peuple Fayulu je t'ai mis en garde il faut faire attention avec chef de l'état botika bokomo yoka mutema mabe Fati Béton UDPS viva Fati Béton UDPS viva Bikiru Jako papa toye ko arriver Martin Fayulu tangu mukonza mboka zu pouvoir alobi bande konanga maboko ko fungwa boya to travailler nazo féliciter grand commerçant monsieur Matungulu yo muto fongola ballon na masi en tout cas vient na féliciter yo na yeba ko lata ballon na Masimanimba chemise à ballon à cause ça vient na Matungulu vient lelo en tout cas la gisi que oui aza grand politicien bande konanga na osala politique te na loba c'est qui est vrai muto la ki sabiso na Masimanimba ko fongola dépôt ya ballon famille wana Matungulu comme on a mboke za kabobi kana be mesaba yandi femu mesaba ti famille nangi na yebisi yo en tout cas na féliciter yo vie o sala politique ya mutema to sala politique ya mutu Fayulu ozana problème ya politique ya mutema to boy makamu ya end tala Fati lelo batu ya bandunduville bazaki na kurate Fayulu Muzito azaki premier ministre soki ndeko no ya solo Kinzenga tena poste pour yiba mbongo mboka aujourd'hui Kinzenga kufi Muzito yo zalaki wapi aventurier caméra kokata bilokote az aventurier Muzito c'était un aventurier et puis j'assume ma parole az aventurier aujourd'hui dans ce pays pour Muzito baye grâce à Kinzenga mais Kinzenga kufi papa kenoko tala muzole ah papa tseni kisegedi umela papa pema na kimia o salaka produit bien na Congo tala ndenga to tikali ne sengo. C'est ça un bon politicien qui sait que wa mulumba sala politique ya mutu. Pourquoi bino bande konanga bato bandun mboka lelo yango mwana mboka su pouvoir bolingili susu nini et puis nazo expliquer quelques basango en tout cas basango bolimbisa na muke na chrétien binote mais na pesi bino respect bino makambo ye bandakala ngoyi mulunda zalaki ya binoti elo nini biso to apporter na mboko malumalu ndenge moko tozwaka nini lelo bino bandeko ba catholique Fati oyo bino bozo finga tala lelo mboka ndeko mina kimia tokende lusuna banki olakizika carte ba ozumbong mais lelo komi contrôle Fati umela oza mwana mboka to ana besoin peuple nyonso ezala kasayen ezala mutabandunu ezala ba Congo Équateur Maniema partout bana mboka baza nesengu ndeti na moni lobby na mbandaka bazobina babi chef de l'état umela Nathalie na bandunu bazobima to moni courant Félix Oumele c'est ça un chef de l'état c'est quoi Fayulu yo lingini nio ti Fati Oumele yo koma koko ozo pouvoir te pour mutema ya end UDPS viva UDPS viva gangaba
Monsieur journaliste na yebisi yo, viens Martin Fayulu aza aventurier, viens Limbisanga, tozo kene na recensement bande konanga. Ngai soki ba benginga, tangu musala ya recensement zo bande. Na ko expliquer eloko moko. Martin Fayulu kombo na yamboke zalaka Keita Adja. Mais soki na zo parler loko vieux, na pesi yo respect. Tika babiloko zo créer wana. O bandaki na vérité désir. Esuki yo wapi. O longo na vérité désir. O tokene na réforme. O suki wapi. Le lo zo créer. O te chef de l'état violer la constitution. Donc comprendre yo Martin Fayulu. OK déjà osa appui à bato FCC. O moni yo na bato FCC. Fayulu départ ya Kanambe. Fayulu ko lugamboko vanda. To benga na yo. Il est pacifique. Na yebisio monsieur journaliste bandeko wana bako souffrir batika politique ya Inde Félix aza mwana mboka tala ba congolais nyonso lelo tozana kimia to bandako kufa lokola bambinzo kutu bazaka na valer papa mu continue yo mona ayena katikati ya batu azotuna peuple bolingi nini pe azo consoler peuple papa tala Félix banda côté na pouvoir la kisanga place ni bazotenga immeuble Fayulu yo zalaka député pamba tala ba immeuble belé muzitu ministre ya pamba 850 ndako na Congo. Est-ce que ata lelo muzitu tocho yo président oko apporter bisoni pour des zones à gestion oyo boleka muzitu yiba mbongo belé 850 ndako yo na mboka la yo na masmanimba eloko ni na malungo sala et puis famille na bino ndena yebeli muzitu à part pouvoir nana lingaka yeba na Congo. Na remercie papa Kinzenga, monsieur journaliste, moni bato abandu, ba mutema be. Muke mpangi na bo, muke so ngeki mo chef ya mbote. Ba mutema be. Kinzenga kufi ba kimia. Luki Kinzenga kufi. Kaka le même président bazo finga, accueilli, akuta na famille wana pa kundi Luki Kinzenga. Tala mutu oyo, azana bolingo. Papa, na solo betanke congolais. Martin Fayulu, tikela biso ba distraction. Ozo bebe sa mémoire ya ba peuple. Biso to comprendre que bande ko na biso ba yaka bazalaki en couple na yo nzoko bana otia bango na erreur kende suna kaluka bazokana yote ba pompe ezalaki te fatia ko tele bango ba pompe suko ba lobi Fayulu soja to kobeta yo megala kaluka soki olingite lekata na makala aventurier na silisi. Merci vraiment batunyo sobozo landanga idepesi viva en tout cas eza oboyebi mikolo yo cardinal ba président ya ba parlement debout. Et là, on a nous na Martin Fayulu. Fayulu a mérité normalement fois que CNPP. Moi, l'ensemble, tout le monde qui va avancer à saler à tout le monde qui m'a l'ensemble na CNPP. Mais pourquoi tous autres qui Fayulu nanda? Babilo ko Fayulu azo sala. Fayulu aza fruit oyo ya FCC. Et là, on est l'équipe. Fayulu tango kangami kuna na Belgique azote ka popcorn. Bata FCC ba mati kuna ba ko négocier de façon que ko créer trouble. Boye komona awa histoire disait son pasteur moko Théodore. OK, chef de l'état violé, boye na boye surtout. Lobi ba kokuta na Fayulu. OK, bazala motion moko ba omemba ngo ba de chef de l'état. Mais comme si Fayulu ba ni liboma. Est-ce que vraiment Fayulu nena zawana? Fayulu ko chef de l'état ya mboka oyo. Honorable Fayulu, na respect autopesa gayo. Ba dance nonyo sotobi na kanga to ebiso ke faut que SNPP. En plus to yebisa boye. Makambu ezoleka na Congo central. To côté le melango medfoi, makambu ya Congo central. Comment fait-il ba port nyonso tout? Ba port nyonso tout o ya l'état. Ba bomi ngo pona ba intérêt ya ba port privé. Et ça normal te. To koye nyonso basali ba ledia, basali boy na boy. Ba bomi orgaman, maman Olive ba bomi orgaman pour ça la égal. Donc bango nyonso tout ba kona makambu privé. En plus le ko pengle sous makambu este. Pona makambu ya este bo ça na l'aise. Batu bazo créer ba trouble na este déjà ba yebani. Soki tozongi mwa muke sima, to zalaki confiné a. Il y avait monsieur un individu aleka ki na chaîne moko la kobanga te, bo solo na politique. Alobaki ke soki Kabila a régné 18 ans pour coopérer ki na biso. Soki pe Félix na régné, il faut coopérer na biso. Batu na ki yonan. Alobi biso toza ba ancien rebelle. Batu o Azarias. Soki moni lelo Azarias. Na ministre intérêt aussi maté puisque Azarias a saigné va payer attribution oyo il y a recensement dans maboko na mais biso nyonso nous tous nous savons que non Azarias c'était rwandais
oyo ke bapesi bango opportunité yango wana tokoloba boye oyo azokanisa que élection eza la 2023 état que cardinal akobima mukila. Comment fait-il le seul pays dans le monde entier où tozanga pièce d'identité c'est la République démocratique du Congo? Oyo président Félix Aye na bolingo ya makasi ya mboka alobi normalement il faut moi na nyonso tu ya mboka za la identifier, il faut toke na recensement bolingi nini bolingi bato magique ni Félix Abeta Fayulu na koyebisa yo keba oza député il faut koyeba batakera est ya makambo ebele boyebi bango peuple congolais bino ba diaspora ba tubozola na biso à travers la chaîne oyo boyeba ke so ba massacre za la est c'est Azarias na batunaye. Yango comment fait-il tokoloba président Félix Ninga Zawana aza président batunyo surtout ba jeune na bango nyo surtout oyo toyebi ke Fayulu azali pion oyo ya FCC ça veut dire ba kabane nyo surtout batinda ki bango esimite na procès Vital Kamerhe oyebi ke batiliser ki Vital Kamerhe atanga comme chef de l'état pour makambo wana ke la cour constitutionnelle de façon que cour constitutionnelle abenda Benoît Lambaboyi yango tokoyebisa bino boyeba ke Congo cette fois-ci changement et comme si na kati ya Congo élection tango bakabola ki 26 provinces biso batotina ki bango te normalement il faut tokene na recensement na chaque province nous avons 26 provinces il faut to identifier na chaque province ce que c'est que par province 2 ans tokokene 2 ans pour 26 provinces élection en 2054 c'est pas nous et ça bango moko yango so botel na kati ya FCC biso na PPRD kuna NDC azala raté na FCC bazala ba licencié ba docteur ba titre nyo surtout ya mboko yango na pe ba komi ko kangama yango pola koyebisa bino ba diaspora président Félix akosala remise et reprise liboko ne à gauche na liboko à droite président Félix abenga bango atandi maboko abengi Fayulu yaka to travailler peut-être ba seru wana président Félix anga pesa ta Fayulu akoma ta chef du quartier ya Kaluka Fayulu aboyaki siko na minito nini Fayulu azoluka yango na koyebisa bino ba diaspora nyonso tout boyeba que cette fois-ci oyiba kimbongo ya leto kozongisa pona suksa na kopesa mwa losambo po mikolo bazobenga nga cardinal bolanda losambo oyo Yesu Masiya to babaka kene kulusu babaka kena miyibi bibale oya zalaki na liboko ya droite salobi soko zali Mesia mibikisa obongo bikisa biso oya zalaki na liboko mo salobi te okosakala Mesia Yesu Masiya lobaki lelonga na yo tokozala poka na ndako tata Vital Kamerhe to bakangie na miyibi mibale Jamal na Muhima Jamal alobi soki ya solo zali directeur de cabinet ya chef de l'état mibimisa obongo bibisa biso yoka Muhima pona nino kobanga directeur de cabinet te yoka siko réponse à Vital Kamerhe alobi te to yiba kimbongo ya l'état tikato sibi otozo monango c'est votre cardinal JR yango la koyebisa OK FCC bokeba Fayulu kanga munoko na yo ozo mérito que CNPP toza wala soko meki koloba fian biso toza no lanzela merci ce président JR. Mon numéro c'est plus 243 89 35 41 700. Plus 243 89 35 41 700. Vous avez pour ça info. Merci vraiment. Ok, merci, monsieur le journaliste. Pour la repère biso lelo micro otozoma liboso la biso to solo na peuple congolais to ebisa bango oyo buzoba ezoleka na soi-disant ba opposant. Nako pesa na longonya na bakozi na biso ya mboka pe na kopesa longonya na basoda na biso parce que bazo sala musala kitoko pona nini ba uto bomela biso mutu oyo banda ko sala na est ani benga yeso soki kombona ni wana po anyoko la population congolaise na côté est mais nzambe alala kate apesi makasi na FARDC na biso ndenga tozolo baboye toyebi ebembe na yeso ki eza wapi te. Mais merci na FARDC pour les mbater parce que calamité force musu sezo kitana mabele na biso ya Congo pona koko kisa mibilaka oyo Félix Tshisekedi nani président na biso Tshisekedi le père alobaki soki ke IDPS koti na pouvoir boko yoka kimia kokota pe na Congo na biso yango tozo pesa longonya na justice na biso pe na ba militaire na biso lobake bozonga simate bokenda liboso to récupérer ba frontière na biso nyonso. Et le roi Mibale la zolo ba on a yo kike à partir il y a les 22h il y a lelo kuna na kitambo makamuni ne leki kuna ezake ba tu oyo bakangaki na prison
baza na centre nganda balingaki basala buzoba mais lokola intervention eza ya makasi lobi bakitisaki mpe barenfort ebele kuna bakitaki mpona kosécuriser mese Kamere parce que alsengaki liberté provisoire akozwa yango te ndongo okozwa yango te parce que oyibaki mbongo ya mboka na biso toyebisaki yo ke mokolo koyiba nde mokolo bakokanga yo parce que yo moto outaki kofinga président de la nani président Tshisekedi à l'époque olobi aza na batu oyo baza na mayele te bakombata wana baza bato bapesaka bango mbongo biso bapesaka biso mbongo te atake kombata mpe atake jeune rassembleur ya Congo tokondima te bapesa biso mbongo mpo bomanipule biso biso mosala na biso eza mpona kotelemela buzoba oyo bozosala na Congo yango wana nazoloba ke ata ekite mata yo na 130 place oza basoigne yo okozongaka prison ekite mata bakolibere tokende libanda mboka parce que depuis jour wana négociation ezalaka po babimisa yo okosi nde eza bo naza na bahernie naza na boye okosela ebola okosela soki ndenge niso nini nyonso wana etali biso te biso susi na biso ya peuple congolais eza boye zongisa mbongo ya mboka mpe osubir bapasi oyo bonyokola biso yango wana tozozela yo batravaux forcés ezozela yo mpe kala mingi te nazofongola bilanga mpo oyo kosala batravaux forcés wana bilanga na ngai parce que je suis congolais na longwe wana nazokota na buzoba oyo ya Martin Fayulu yo ozana na Congo totuna na le peuple congolais parce que ngai je suis congolais yo oza nani papa na ngai ayebana mama na ngai ayebana bandeko na ngai bayeba bakolege na ngai na tanga na bango bayebana ebongo yo Martin Fayulu otanga wapi eloko ya liboso eloko ya mibale tata na yo na bandundu aza wapi mama na yo aza wapi po lelo kota distraction kota distraction na Congo non tolongo déjà na makambo ya distraction eza lisusu te pour le moment souci na biso eza social ekota na Congo ndenge mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azobunda po peuple congolais bala kitoko balata kitoko bala na biso pe basuma en désordre mais yo Martin Fayulu ovandi na yo na États-Unis soki ozali discours ya koyebisa peuple congolais yaka epa na ngai attaque jeune rassemblé na kopesa discours parce que na solana na ba jeune na pesa discours ya kosolana peuple congolais mais yo ozangi yango lelo oyeli biso awa ezalaki nga président Eli olongo kuna réforme tolongo kuna lelo okoti na buzoba président Félix Tshisekedi atrahir nani constitution place nini oyo elobi ke po président a nommé ou bien alongola mutu il fallait que constitue mutu songolo pakala oyebisanga na constitution après biso pe attaque jeune rassembleur na yeba place nini munani constitution la biso elobi ke président avoir alongola mutu na poste il fallait asala bo non wana za distraction pourquoi parce que ozangi maloba oyo kosola peuple congolais yango nazo yebisa yo ke soki ozobela Martin Fayulu tala ndeko na biso mwana temi bajouer bakarte ebele souci na bango ezalaki nini na beta bino lisolo moke mpo na souci oyo mese Kabila banda kosakana na mese Kamere mpo bazwa mwana temi ntango bakokanga ye na bamilitaire na ye aza na bango na Kongo na balongo mpe te ntango bakokanga mwana temi bameme na prison ntango bakoma na prison basali buzoba à partir ya buzoba wana balite place nini ya kobimisela mese Kamere mais gloire à Dieu parce que mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aza na mayele ebele chaque jour mpe asololaka na nzambe ayebise ke non kokotisa mwana temi na prison te zwa mwana temi ti nde na hôpital parce que aza liboma ayokaka lisusu te mayele na ye ekomi kobouge yango wana Félix Tshisekedi président de la République alobi ke non mwana temi boti nde na hôpital ntango mwana temi abimi na hôpital abenga Félix neve na ye biso nyonso toyebi yango mais yo Fayulu lelo ozoloba ngai naza boyeboye lelo Félix Tshisekedi atrahir mama na yo ou bien atrahir na parce que yo oza na yo congolais te lelo osutiki na yo après 40 ans oye je suis congolais ya wapi nazoyebisa yo Martin Fayulu kebaka na yo parce que peuple congolais balingi subuzoba oyo bobandaki kosala wana te otrahir Félix Tshisekedi na Genève biso totali na 2011 Martin Fayulu est député obima député Félix nani papa Tshisekedi alobi non makambo ya Kabila aza moyibe munene soki oza mwana mboka koseje te oza lokoso okenda na parlement na assemblée nationale okenda koseje kuna biso totalelaka yo
mais nzambe asalaka te osala biso baventure koyo kozwa bapapier e tellement bakamera eza ebele eboya ebota nde nake kozongisa bambongo nyonso bando ozwa na assemblée nake ezongisa na banke tolanda baje na yo nyonso yebake pour le moment eza Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo nde moto azogere mboka tikela biso père na biso papa na biso président na biso azala na kimia azala concentré mpo na mboka na biso kolela nyonso leza ya nini parce que ntango ovandaki na États-Unis Monsieur Kabila abengi yo ndenge eza boye carte nyonso nabetaki na maye moye lisusu na se retrouve eza te parce que azwaka baje nyonso akuta mpe Félix Tshisekedi na chemin na moto azosaka na peuple congolais ntango omoni Kabila amoni ke alembi abenga Martin Fayulu mwana mai ndenge eza boye yombo trop kitana na terrain Martin Fayulu tokanisi oza discours akoyebisa peuple congolais oza mpe na discours yango te okiti na terrain ngai boyoka ngai nasala bo osala nini eloko moko esalinga mpasi nayoki lelo na top Congo jeune moko azotuna est ce que kozala opposant ezaka kofinga président de la république ou bien opposant oza mpe na droit ya kosala baekole ya malamu kotonga babiloko ya bien mpe kozwa bajeune peuple congolais kokotisa bango na misala soki oza vraiment opposant ya solo mwana mboka mais biloko koopposant na bino ezaka kofinga kokotisa un tribal na kati ya bajeune congolais kosala buzoba non soki vraiment Fayulu oza vraiment congolais ya solo il fallait tomona yango mais tomoni ke ngai yo oza na yo congolais te olingo pakola biso buzoba mais pour le moment bajeune bafongoli miso yo pakola biso buzoba eza te lekisa biso yebisa biso leka na top Congo parce que top Congo ezoluka yo chaque jour leka na top Congo oyebisa biso oza côté nini mais moyen na tuna pesa te parce que na sina mone côté oza côté ya Kabila pe kala mingi te baso kanga ye e bongo yo Martin Fayulu ko sala wapi mutuna yango na zo pesa na peuple congolais tozala ebele na yebi que ceux qui olingo zwanga na plus de 123